Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Donc yango to boy na biso ndeto saboye ba mombaso banani ba uta wapi so ba mi bali basa les missions batanga koma kofi atana ndenga bien ba okanga bango mama botanga so batanya Antoine Kofi so batanya Antoine Kofi surtout mombaya wana nataki publication na so kaza mobali ya tembe abia kotanga kombo ngana ozela kutozela menga nebi ke so ozolobela mutu na yo lobaka mama mutu na yo pourquoi faut lobela mutu na fota mutu boye ya omoni garçon ba komisaka so ba mi bali boza penana na bengwenya boza pa mi bali ba pa ba koma Kofi na TV comme trop c'est trop so ba mi bali pena ba pa na mapungu ba lo ba komba Kofi Olomide na TV total bango bon passer peut-être banga té de mère abia obanga mutu ko loba de mère asala ye pena sala toujours c'est ça ta Kofi Olomide ata pena Kofi Olomide a changé ko to komboté parce que ceux qui ba moi ça tembe de mère so pena ana mabele ana section ngana zana ngo de mère tanga koma Kofi Olomide na ndenga mabe mais moi to so bibata nga komboté mais ba modifie ba comme tout déjà ken pena obenga Kofi Kofi batida Kofi biso nyoso biso mutu na bino bokumisaka si mukile ko kufa akoka na Kofi na mbongo te akoka Kofi na bandaku te akoka na Kofi na muziki te mutu na bino bokumisaka azalaka na se ya Kofi Olomide o manika bimisi na internet Kofi abenga mwana n'importe quoi Kofi abenga prince te Kofi bana ke benga prince Kofi Olomide prince mtakena ko luka Kofi yemoko siko na yebaka te makambu nini oyo prince ayebisa manika bana be mission na bakita kofinga biso na yepe atanga alobaka makambu na ye akumisaka prince asaka makambu na ye alobaka makambu na ngai te ya Kofi te ya bakati la tete akomo boka na bambwa na saka na tela ke kaka na bia za mwana so na lobe zo ye na tata na lobate pona melisa ye na mema ye na sana ye soki lelo omoni prince musique simba te c'est manike ndoki ya prince mama botiye kuna tane manika diembelanga vraiment donc adiembelanga po ongam na bimisa ba audio leketu na lo bango lelo zam émission suka no salo vendredi leketu ngana manike to solo la te kraka ya pamba mutu mama je comprends bien yemo sindi alongola ki plainte alongola dia samedi ba to tanga ba kombo yemta ba bimisete bazata na puissance moko te bata na pouvoir o bimisete ndeto sabo yo so kangisi nga yo fondima tanga finga bata kufa te tanga manika finga yaka mona akufa te na tango bakangie kaka njora bina Kofi boluka ba problème akoma ko kende na commune na biso omona plainte ana oyoka somo so na kena ngona tribunal bana na commune Kinshasa kuna ana osa prison manika finga mwana nga pamba mwana nga lo ndumba sheta mwana nga ndumba obisa mwana nga ndumba sheta mais yebana ne nyoso bazana mwana diplôme azatate tumika ka manike banda internet banda internet ata na sanyi na ndako nete Alex sonda kalala ndako na ye yango ndako na ye tota ndako ya ye tota ndako kalala on est lokote sala musano kitoko saka be mission normal okenda ba poto loka ba poza kana susa poto chako sakana na kenda poto akenda te yana zana poto batu bana poto Alex so ba photo wa kiana poto ngana ko ina prince c'est mon fils mais maman na bango abi ba bana na ye na tikeli bana na ye loka ya baba bala ete azwa bana na ye ngale loki sinjora ngamna lakisa prince mama musique nga alobaki on a be mission nga et pas sur bangana ke ko somba prince pas na $200 donc yesu ki mutayebo ma prince na $500 oteka prince alinga kete ko lekanga ngani mama ya prince iti ngana va na prince ndako mona bokoli bébé na nga manika yebi tina bazemi bakilo manike nga mamunyo songa ya tout bona teka muta kondi longa na komi ndokia tu balande quoi no yebi hello c'est ma petite sœur propre ngana ko wanga nete c'est ma petite sœur propre les que tu na leka na TV 1000 fois na lobangana babia toza papa leki papa koloto voilà papa na baba belandi papa la biso papa langa David papa babia Johnny Landrine c'est ma petite sœur propre ngana to amakila moko onyo solo baki lokuta ale kana teva lobake njora koko ana kuunuka bota papa biso Johnny te nandi mai famille petala ale kana TV ngana lingi landira le kana TV yaya ezakaka babilobela bakanda yabu des années zakana impoli ya famille
Vous bien été après mission hein? Et puis nako bengete azaleki alukanga na problème na été bité na kana komona tete atana ndoto atana ndoto Jos alobaki yango Jos za ko sila zo luka bezi pe na ko sila Jos pe na za ko sila ko okite komba on ko ngata ba 10 ans na ko na quartier la tena ko sulelo eza pe na ko sila vina nga Félix Oze ko nga sala ko azongisa bango mais iso muta sila sili Jos ko to betel sur na te paro to ko pese gazité FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Nanda makama mbongo sala ngo awa. Na mona keza ka lobi na yo tuno sa nini. O eza agence de transfert. Ndina piembo onyeso de. Nanda agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa, sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Bana okatanga, pe bipai na bipai, yasika eye. Lelo neke tozala baboye. Agence na bino ya sur FBT et commune à adresse ya sur. À Lubumbashi, sur l'avenue Chef Katanga, numéro 5 au centre-ville, au Lualaba. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition 2 grandes salles respectant le Nord. Une seule adresse, au numéro 1000 sur la route de Matadi, commune de Ngaliema. À Matongé, la magie d'organiser un mariage de rêve s'appelle Exodus. Exodus vous offre 2 grandes salles de fête pour vos cérémonies inoubliables. On ne triche pas dans l'art. Devenir musicien professionnel à Kinshasa est désormais possible. Plus question d'aller enregistrer en Europe. Exodus vous apporte la solution. Un studio d'enregistrement professionnel au standard international. Une salle de répétition où tout y est. À Matongé, retrouvez Exodus au numéro 10A, avenue Ikelemba, commune de Kalamou. Contact plus 243 81 91 51. Ba vérité. Bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo Liziba TV, balandi ya Kevin Panda Lekecho, autrement dit les manèges de Kinshasa, Mopandi Sango ya Solo. Merci na ba abonné tout bolinga émission Nabiso ba vérité à nakati ya Congo Liziba TV. Na pomota ki bino to sala vraiment musala na mois de février oyo to kotambola partout pour na ko sepesa bino pour na ko toujours ba actualité ndenge bo mesana ko tala biso na Congo Liziba TV, surtout ba mama et ba mama bolinga ka Lekecho na bino fiki po yeyo penza mama kitoko eza vraiment. Merci sous na FBT misalande oya papa Paul Fikipo na mama Nathalie Fikipo na pesibino longonia aussi que na papa Misha Moté ma maman Aline bakolo Exodus ba bioside de fête studio mamutu tout ba appartement oyeza partout vraiment. Et aussi merci na Yvette Elissi qui Nicki Minaj à Paris na Peshombote Gisèle Tati maman Versa c'est monté ma prince Giclo Winner wana venanga prince Giclo Winner ya Gisèle Tati tous toujours ensemble. Les lots nazanaye 20 jours à Togosola plus actualité désolé kanakati ya mboka oyo Togosola plus sérieux sur santé na si affaire na si activité na ye concernant musala ozo sala sous na kati ya mboka na biso pe merci sous na ba mama ya monde entier bolinga ka leke tuna bino venanga si ya Mulex Aigle Noir ya tika biso te Elka Lionel Ekambi Jean-Paul Willy Yabaweli tozane lelo 20 jours à Togosola plus mon bébé ozo les kanakati ya réseaux sociaux. Tout d'abord, 20 jours à bonne santé. Ouais, bonjour à tout le monde dans la Congo Liziba TV. Ouais, la première émission dans le Canada 2023. Ouais, santé ça va. Malgré Batuazo le baloba mouné neza mabe. Ngala koma mutaba régime donc docteur abana kita na koma ko peser 148 kg. Voilà. Donc ceux qui docteur TR on a commenté na ba ça. Tu on a comme net lobby na match na qui passe.
na combien na 115 lobi na mati 122. Oui. Ah, ça n'est pas si bon. En tout cas, santé, ça va. Nous allons bien, nous en forme, très bien. Mais ça stressé comme le gens va dire, va dire stress, c'est poison, mon bébé va dire sur santé na yo, tout c'est aux autres sous était bimba ou côté, pas c'est côté, aux autres fonctionnaires sous était on que 20 jours à côté à Kondi quoi. Mba cela veut dire quoi quand ça on a capté la terre. Nous avons pas trop coffee. N'a pas la coffee là qu'on fait ça vraiment. Ah, ya. Et ça chance que ça on a coffee hein. Attends un peu ça à repeter. Non, puis à Katomoni ba tu sais ngaka ba loba bamsu baba ki sida, bamsu baba ki zemi et na tazebi. Na tazebi bamsu baba ki poison. Donc sida ko tuté pour avoir to que ne poto na wata ba section d'examen. On peut tellement à la côté ba tété là. On va pas perdre na coin. Na diamant. Donc ndp na bela ki awa donc examen tout basalanga donc na très bien et zande les kechu mune neza mabela ko ke muka pema si muka pa pema na moto pe comme si soma ba fainéante o kiti na réussi moto ti parler ah ouais kalezaro kiti na kasai orunda ko makolo si donc mais ça va voilà mais ça va si ya mulex aigle noir monter ma Belinda Kim na pe shombo de tout bolingaka les ketchu toza a vraiment na 20 jours à to ça vraiment émission première émission na ya 2023 au to ça na kati ya Congo Liziba TV to ça to ça mais toujours na actualité 20 jours yo za rapemeni ya ve corda korama na Kofi Olomide oyo le to moni si na ba page na ye ba réseaux sociaux na tout oyo liste mo bimi concernant ba chroniqueur ya YouTube na ya télé oyo vraiment vi insister à lobby à télé melon que batanga les sous combo na été eza cause ya nini o meka un peu expliquer parce que za pembeni ya mon pao. En tout cas merci beaucoup les questions na CPL Makasi to banino TV les loté voilà ngana bani TV kala voilà c'est la première fois na mona manquement ya boye na artiste congolais ezalate ya moni yote na bi moni bande wana mususu ba pesa bango komo ba chroniqueur te biso to lekana ba télévision Congo là to le émission Marlène Kasanga to le émission Joka to le émission RTGA et Hélène Kalema o senti pena que émission to le ka na bata ngana na BCBG na bata maison mais to plateau moko to bundate to soanate et le côté yaka kumisaka leader na mais baninga na bino ya lelo bozakana Kofi très bien aza le seul artiste congolais leader légende oyo ayambaka bino na ndako na ye apesaka bino ba plateau bovai na ye pe bosala émission ovandi pana Vincent ba pe Kofi apesa au plateau ovandi pe boye apesa au plateau respect basali idéologie na bango moko boye ya babenga ngo quoi analyse analyse bana leader na mobe bakumisaka biso tozaka ka soko kumisa leader na yo okumisaka biso to na bakati to kumisaka Kofi to kumisaka album na biso jamais na koloba ke na bon na zo pesa exemple jamais na koloba ke album a wéreza mabe to ya rejeza mabe to boye pour moni biso ba problème ezalaka te serwana batika okanga biso te batika osaba makambo ote lelo omona tango sa analyse les ketu Kofi Olomide ana producteur abimisi ba millions ya ba dollars ba mbongo ebimi biso to sa marketing biso to sa promotion bango ba vandela biso ba analyse ba mbuterikas ba vandela so ba analyse que album na bango na combo album na bango légende ezama be oyo eleki boy en tout cas ngaki sinjo même la plateau boy oyambinga na kolo bango te yande to vandi a mutu na mutu na artiste na ye alingaka oko changer mutu te oko changer mutu te mutu so azana ye po yo ka musique bien il faut yo kané Kofi Olomide muso azana po ka musique bien na yo kana petit na bina filé ko akoma na bato non kana bina filé mutu so azana so yo kané jibe ko kané ka jibe na za chanteur na mo be vie mutu alemba shenga abe matin na taxi azo shenga abi leader na moni chauffeur mo bato utaki quartier intine côté na yo na villa wa acha album ajiben azobwa oasika ba de match na mabanga nyikuta yeba nzembo wana te donc respect ezate na bango respect ezate biso to tant mbongo ebi ba sa promotion
bino bokomi album eza mabe betaka te Koffi Olomide abeta te est-ce que bango ye Mboutalika sasa kena Brazil qui biso to beta te asakota Chetemba koti MP akena ba bartu Kinshasa akena Namibie akena Angola akena Paris akena Bruxelles et pas ba Vivian Koy trois fois aigle donc que album ezo beta te soko suno ka net ovana na yolo una ba rumba wa allez ko baby c'est la biso bon promotion ya mabe o ko fa bisi mbongo be na ba chaîne télévision Kinshasa o biso to sa promotion bango ba fait ça tuilise ba vendre ba ça so analyse album ele ki boy et ça la raté so beaucoup ça mutu na bino beaucoup ça mutu na bino na album na yena makam na ye bo tia kombo na biso te bo tia kombo ya Koffi Olomide te et puis les choses vie privée mutu so za na vie na ye si j'ai na bango kaka na ba plateau na bango ya kaka na biso ya mabe yango moni so yango moni tozwi décision Koffi aza na famille na ye Koffi aza na bato balingaka ye batu wana batu o bazaka bafana Koffi Olomide baso benga Koffi trop et musa vesa ko le kate ya stema ya mutu boy asa pe mutu ango asona procureur de la République a boy na ye na be mis yoko to sana kutu te yoko tu bien yo sepela yo bien o le quelque chose ça o bi da ba ka communisa et yo bien te yo sekala yo donc yango to boy na biso ndeto sa boye ba mombaso banani ba uta wapi so ba mi bali basa les missions batanga koma Koffi atana ndenga bien ba kanga bango mama botanga donc Nebisio, balekisi trop c'est trop respect et ça na Koffi Olomide te. Boninga, bo na ba plateau na no so ka bo diminuer Koffi. Donc Koffi donc bo diminuer Koffi grand prêtre bongo na na choix na musique te. Kaka lelo album no so même pas 3 mois. Biso to ça promotion. Parce que je comprends pas parce que tout y a tangi na liste on a ba kombo et parce que bato mingi o ba salani ba émission o ba salani est-ce qu'il y a quoi? Ba plateau. Peut-être babi dans telle émission mo ba ndeko na biso eti. Balo ba vérité te yango comité na état na bien vérité te ngo ya nini siko vérité ngo bozo kumisa album moko boepo bozaka na mutu na soka futa bino soka sala bino ni sope aboka bino mabanga bon ya biso nini na tunyo tanto bandi ana ebisio est-ce que bango bakenaki na Angola na Namibia na Botswana pour faire en Afrique voilà pour ko fi ba disque na ye mutu etambusaka na Afrique et puis c'est ça que ba concert et si na c'est que ba contrat na Kenya ou na Tanzania ou na Maroc boki ke disque zo betate ou na Bruxelles boki ke disque zo be pour usumla kaki on dit ba tinda bango yaya et ça respecte on dit ba tinda Koffi Olomide betate est-ce que bango ba seba kota na ngwasuma DJ Richel Azana boki même femme zo betate bango ba nan c'est la analyse yango to boy bata donc nde bazana ko 5 ans et là pendant 5 ans batanga kana te batanga bango so te balo bela makam na bango balo bela ka batu na bango batika biso to sa promotion to ko sa promotion bien te mais bientôt ba botanga ko ba Koffi botanga Antoine Koffi et comme Antoine et ça kuna passeport na et ça passeport na bakanga bango bonga na komo moko ngana bondala na za diambu na za kunguniku na kompe belao na suna belao njora belao Nasuna Christine, nana kisinjo rezanga. So batanga Antoine Koffi. Bon kanga bongo tout c'est trop ya respect zate. Mais je vois comme on va. Respect zate. On va bien Koffi Olomide bien excellence. Lelo ba liste. Koffi Salani. Yebisanga petit moko bobima no soki wapi. Oya pa vient na Montfleury. Bo a pe sur plateau Koffi Salio nini. Ya to surtout Mombaya wana. Nataki publication na soka sa mobali ya tembe. Abia rotanga kombo. Ngana ozela kutozela. Wana seki mboko lwezate. Dans la lettre Koffi Asali procureur, c'est que mboko lo ezate. Attends comment Koffi. Trop c'est trop yaya. Il y a les gens qui bien exact niveau bazo casser biso mais tellement que Koffi Asali nzambe. Dans les légendes. Dans le bibéro. Dans le tiboles. Nzembe bet ken ba Bruxelles partout nzembe nzembe zo beta. Kaka bango kaka beta raté. Est-ce que Zarabongo? Est-ce que mamile la kosala mandengwana? Mamile la kosala mandengwana. Ça la bikuna formule 7 de kangimo kili kangimo le genre de pesité. Yango bino bosali mo. Bango ba album nyonso. Batutu basali balbom batutu ya na oche biso mutu na mutu absa mashida kapuluta mutu na mutu azana musicien na a fanatique musique na alingaka bokolongola ba Koffi fil ba Koffi ati babo ya Koffi timu kele kufa bokolongola bango te eza la caméra na ngai pile petit ser propre passa smukendi eza ba Julia Florinda yé musique ya Koffi timu kele kufa voilà et puis ndeto za biso tuna Congo nana za ba fana koleka Koffi Olomide azata
musique ya Kofi lelo soki même na ba bar soki na ba boîte soki na ba mariage nana bini sakabatu nana bini sakaba soki na ba mariage pena mbanza moni batu babinaka même que na mariage pena mariage na Paris mariage na Bruxelles mariage na États-Unis mariage na Congo mariage na Lubumbashi mariage na Angola banza moni o eleka ke bele o batu babinaka ke moi sambali bazo bina to batu ba fete babina c'est Kofi Olomide tondé zo mona ne basangisi bango nyonso ça c'est comme bafuta ba bisa bongo tonné na façon de bochi journaliste na nde bakisangana wana bayebi bango moso mutafuta bango na ebite voilà on a habité na biso trop c'est trop ken ali ko changer té balingi ko changer té ba petit vadi bali ko changer té pour ko sala banalise zabino ka kombo ya Kofi Olomide parce que na ndenge ka ya mabe kaka au moins te ke baza batu mabe mais moi te so bibata nga kombo té mais ba modifier ba comme tout le monde déjà ken pena ba Kofi Kofi batida Kofi biso nyoso biso batitra bango bataka biso té to yeba batu ba yeba o moli ba magistrat na bala bazo baté bala mayele ba modifier ba bi ke ozo sakala mutu ozo ba ngede ba kombe belé baba makabla balo bane album na biso te baba makabna bango moi je comprends pas mais ngana bi ke sozo bela mutu na yo le baka mama mutu na yo pourquoi ka follow bela mutu na fota mutu boye ya o moni garçon na bango ba komisaka garçon na scène fali pour ba zo bla ming formule 7 o ya artiste na biso fali basenga Kofi merci bango fo basenga Kofi merci toi ko le bati pour biso ba question jora to yebi na ya pour na légende na ya pour na mama Kofi Olomide na ya pour na lingo éclairci ma faut éclaircir parce qu'il faut non donc respect ezala voilà obinga na yebi trop ya quartier tenga na mwana Kofi voilà ngapa na mwana Kofi ngana Kofi na vandi na quartier depuis 1993 ya babi yako sa test chilo na quartier latin ya respect za Kofi amutema malamu moko na ebité mise nyonso leka presque na quartier latin lelo aza bien na vie na ye na bi presque tout na ba danseuse bango tout baza bien lelo sote leko ba Gibson butu kondolo auta matadi aya kuchinga na quartier latin abina na pousser pa Kofi na pousser le mapango na ba ma campagne baza ne belé ba monter baza belé ba o pa ba leka na quartier latin baza bien baza pe basia bien ba bota pe bana pe ba kola. Mais pourquoi les gens toujours aller là? Yaya respect ezala yango mbalo yo tokelango chili fobo tu on a besoin ba koko si ndolo biwana affaire ba couper to kotango mais obi ke ba tout ba leka na quartier latin ba sakabamba za na ba vie bien surtout ba tous ba leka mais il y a des danseuses ba leka na ba TV ba là toujours na kombo ya mopao si ba comporter même oh ya sala bango quand tu as sala danseuse mabe mon côté so ko faire ça danseuse mabe auti na posa munene na France mboko bo ba lo ezali voilà via bimana innocent na moni kiloka ngoro ngo ba kisanini les questions Simba la ligne au bon son phrase on ba phrase on le bi sur il y a pour une jour avec ba te belé ba les cas pas Kofi baza bien mais je vois il y a des danseuses il y a des ba te ba les cas na rattaché à orchestre na bino ba les là ka tout monde ba te ba danse surtout ba danse tout monde peut couche de poulet à loba ko loba belé penza du coup les questions tout na no boye sanga sorobi ba danse ya cassette ba les car la et tout tangelanga no danse nini ya longo na wenge azana banda ko zana mapango dans ces nini yo ba abima na mokili ma ministre quartier latin faire na poto ba tout babi azana restaurant na poto dans ces mingi ya Kofi Olomide ba na poto va très bien tout le monde ba rosette ba do ba ya bango tout le monde va fifi tout le monde va et belé ba yuyu ba très bien même siko couche de poulet à ça qui ba ne bon pas Kofi Olomide so couche de poulet avant pas Kofi Olomide azana orchestre ni l'orchestre na à ce moment le pont na commune atamo na mutu ni eza na orchestre wana non même si bo le banga mona c'est comme si bo misa Kofi ka mutu mabele kechu quelque part oui bo misa Kofi ka mutu mabele ko ba musine batu malamu siko ba leader ba batu malamu websanga tanga ngana nu deux danseuses ba longa orchestre ya batamite malamu mapango na bango za na mituka na bango websanga voilà to zoyo et Kofi Olomide aza musicien oyo aza patron oyo aza na nombre ba tebele na poto oui et ba kima tata ba 400 bato ba kima na bato sima na ba musicien na ba danseuse na ba porte-parole oyo na ngato yebi alors ça c'est comme si bo misa Kofi ma bekaka tanga pas musicien danseuse ni alonga na maison mère BCBG pas Redia Miss pas Manda pas tout pas Karma pas pour ça banda ko za mitoyer nani pour la Kofi ndeni
Yo moni na liste repêchage et bien repêché. Yo repêché hein. Voilà, merci. D'autres sont na ya pasteur pétage to moni pe na kati. Tu ebité Denis. Nga pa na solo ba so bo mi bali. Bo zape na bengwenya. Bo zapa mi bali ba pa ba koma Kofi na TV. Ko komi trop c'est trop. So bo mi bali pena. Ba pa na mapumu ba lo ba komba Kofi Olomide na TV. Total bango. Bo pasteur pétage ya banga ate. Attends. Il place pas après mobile sur binani. UPR UPR on a pas loba. Il peut passer on a UPR on a pas les camarades loba. Comment qu'on fait tout à l'heure. Alors, c'est pas mobile peine solo. Après mobile peine solo. Après na UP passer à UPR on a. Ça fait bandimi. Hein? La petite délice Mbote hein. Et Christophe Kazadi, vient absolument Christophe Kazadi, à lire un moment tomate c'est lingue fort. Ah, Yuri Kalenga. Allez, tout la boulevard. Voilà, tu reçois là. Je regarde le Obini, oh, c'est mal. Tiens, na trop c'est trop. Bah, comme ça, biso baki sinjo le retour marketing. Oza nini? Oza na Aleka. Kuna be Vincent na posa côté kuna na hiver, côté kuna loko zata ya ko retour za mabe. Vincent Chuleuse. Toi, c'est le cas, c'est pas tangati. Kasi Vincent Chuleuse, c'est pas tangati. Azamba Vesta Kofi. Nani? Nanda kuna za banini? Ba Vesta Kofi Vincent. Vincent nini? Ba Vesta Kofi nanda kuna. Ba je ni baza blo Kofi nanda. Ndana lobi biso to boy na biso te batanga nde. But est-ce que ba na problème na biso vraiment to yo ko médicament to ba lekecho. Voilà. Lekecho yo to ke na poto omonye na poto simandako. Oyaka na yo songi na yo oyaka na. Yere eza première fois que poto La première fois hein. Akina mama ni mama. Eza première fois que poto bilo. Suko biso to na problème na. Ok sinjo kanye na zabo yo mutu ngai na mona yana versa na tiki na mama analyse yo ba benga nga fo ba benga kiyo acho sola na ba benga nga fo njora pardon na tiki ezo lukilanga ba mama na ba problème ba fana Kofi Kolo ba tabe mais bon ça l'analyse ya fo bon ça musique normal bo yamba ba tout normal yo kana si ba pecho ba zo sika ba se pana bango to ke pas normal ba pecho ba zo sika babina filé banani ba brato piana ba se piana bango te tant bozo manquer ba Kofi do bango to ba se lokota bemission na bino esenga biso na bino tozala tozaba tout moko yo yambinga nga pena sepe journaliste bona mais oyo komi nini ba veut dire nongo makambo ezalaka te ba joka makambo ezalaka te oyo komi nini yango nazo ba oza mobile za mosa tembe aleka sa susu analyse na komba Kofi atanga na légende ata ba modifier kombo ata modifier to ebike biso ezap makamnyo ça za déjà il y a trop ce de mer abi obanga muta ko loba de mer asala yepena sala toujours c'est asata ka Kofi ata pena Kofi a changer ko to kombote parce que soki ba amwa sa tembe de mer so pena ana mabele ana section ngana za nango de mer tanga koma Kofi mide na ndenga mabe tanga pena Kofi Olomide ata ndenga bien tanga atanga toujours c'est là ba pèse belé monsieur ba kombeza te me baza ba atanga mais ce qu'on attend de via boy ba patanga ba kombeza plus de 10 journalistes événement to likambo c'est que ba ya sunu bilo akuyemo pa ti ba ya kutu te bazala raté bino boza ba Mathieu baza alobelo mo bien na ki Kofi Mila zala Kofi avant Mama Zala amoni Kofi akoma lelo patron musique ya Congo pour na Denis les cité pour na Mumbaya te pour na Vincent te pour na Validité pour na Lidor te et quelque bato na le collègue ba pesara Kofi merci grâce à Kofi nde sala ki ba diemela place on va diemela wana so Kofi akanga makolo na matenta ya musique ya Congo mais baza ngambo wana te basinga Kofi merci omoni Kofi aza nzambe omoni Denis les Kofi nzambe Denis aza type moko et puis l'enfant n'a pas dit moi ça va mission wana lekechu Denis na motema lela asa émission pe na passe na souci arata bilamba azo rater ba mbongo asa musamba akema te ya bu veste pa ti mais Kofi ko ba li côté na Kofi asa non pas provision na ko na mbongo Kofi mais soki kaka apesi mu Congo abi ba n'importe quoi le barawana
Voilà, Torozo, Penza, Landry Olomide. 20 jours à toi, qui n'a déjà vers une émission Nabiso. Les deux monde m'a comme suis belé, tout le monde qui va oh yaki. Mais tout le monde sous tout le monde qui émission il y a Just Diem oh aleka qui na Potokuna oh ado yu ayamba qui concernant kaka chanteuse Nabiso, honorable Nabiso, Seni Leker. Tout le monde qui peut bien dire parmi azara ex nae na ebité na kana comme na atana ndoto. Atana ndoto. Just alobaki yango. Just za ko sila zo luka bezi pena ko sila. Just pena za ko sila ko okite komba on ko ngata ba 10 ans. Na ko na quartier la tena ko sulelo. Eza pena ko sila vina nga Félix Oze ko nga sala ko azongisa bango mais iso muta sila sile. Just kutu beta lisolo na te paro to ko pese gazete. E ko beta te za ko sila. Ali pa to beta lisolo na ye pa je melaka pa sindi ba kaka to beta lisolo just ko beta ngo kutute. O ko apena ko sotenga. Sotama masolongo ezala kutute. Ezala kutute po niveau just asila. Donc akundama donc ko ba makamona pour nini. Kasite bacha epena pe kati ye pa kota kaka bacha epeka ba lobele ya tanza te surtout ça promotion légende nazana scram kuba wa voilà tous appels scram kuba Tito ye manabiso et ça la bien mais l'autre monde sur audio et bimi sur nakati ya ba réseaux sociaux o ya nati lokole pe alobi na bacha epena kati ya liste o bina bozo sur la ne pe bozo ne bien mais comment na maramba bike na niveau ya vie na makambo abi ko tayebi 4 personnes na habité qu'on a temps soit no mambo to solo on a émission o yo mona ke ngonde temps ok ba audio wana ya nati lokole nde bato chapa Jonathan oyebi les audios restent on a zoloba soko solo mutu na ndenga bien ebima te mais soko solo mutu na ndenga mabe audio ebima nde to vandi aso to tonga mukonzi mo boy o loba mabe a na audio na tindela e na tindela e eza pasi na ebi na tilo coller très bien nenga kana mo freri nenga vanda journée mobimba balé azuma costume azuma mbongo pa kofi azuma nini costume azuma mbongo pa kofi Olomide bavandi azolela mo ale l'émission via bonga masokola pese plateau le bpsa makambo ya mamba audio wana nanga utukolobela ngo troté na ebelo kaso lukate na via kofi Olomide to banaki liboso awa chacho za ya kofi te na yeba kata lukaka nini na via kofi Olomide na tilo kole na ngai nani aussi ba problème na bateau to solo la kalate vous comprenez na solo ni très bien na za numéro na mon WhatsApp à mon statut na ngana mon statut mais trop c'est trop atanga lisusu on ka nem kanane bimi wana atanga lisusu koma kofi atanga lisusu koma kofi respect zate bon faut pas se prendre moto ba kumisaka soto bi na tiro kole Alex biso photo avant 98 ya ina dikapé zate ba yeba ka chez Kofi Olomide bayeba ka chez Kofi Olomide bolinga bo sala lokola supu macha mutu na bino bo macha na ndenge na bino mutu na bino bokumisaka ti mukile ko kufa akoka na Kofi na mbongo te akoka Kofi na bandaku te akoka na Kofi na muziki te mutu na bino bokumisaka azalaka na se ya Kofi Olomide mutu na bango bakumisaka na zo sabango lelo omoni nga pa na yeki ninga turu bila légende mais ça maka photo solo parce que c'est actualité et si la follow belango et si la population neto zabiso tanga koma mutu na bino te ne butu bosala so ba analyse est ce que nga pa na ko benga journaliste ya poto sala makamba munene biso doaka to lobe na so légende to lobe ba conscience to beta na Botswana to so bango nde ba vandi la biso yo na bi musique yo Kofi abetaka mutu bango abeta ngote yana na nzembo neti na oka minzi mamse pucha ndambo Kofi azaka dans il faut tout à l'âge âge Kofi mliango 66 ans na succès yebisanga mise na beta na Botswana na stade una ba Namibia na stade una ba Zimbabwe na ba stade tilo na âge Kofi abetaka ngo nzambe batela biso yana ngeli zafuila nzambe fa batela biso yeli zafuila il faut nzambe batela biso total ba 55 na bango ba 50 na bango ba 60 na bango ba 65 na bango so ba za succès oyo il faut te protéger Kofi Olomide asa légende taninge ba ngata mo kana Kofi tambo kana Kofi ta tala Brazzaville tala ba Pointe to tambo na grand frère na Kofi tala ba Tanzania na ba Namibia partout to tambo ndenge ba respecter Kofi Olomide na ba Angola ko tukolo ba teska mki ba cérémonie na Angola oyo komi nini na Congo
yango procureur akataka makambo. Voilà, yango procureur akataka makambo atumba ko 5 ans nde bazana batanga kate. Batanga kate. Ata titre kombo na kofite sama kamna yo lobela mwasi na yo ne bolala kana ye basaka to la loba mobile na yo ne bolala kana ne bosala kama kamna bino botanga ya kofite. Tala batu musu ba kombo ezate me baza. Kangala telo batu musu ba kombo ezate me baza. Na yebishi botoko tsa bango nyoso ta. O to tia na me baza. Baza ba 25. Pas 25. Eh ben total là-bas, total là. Or autant comment mon pas azali. Mais 20 jours lelo tout vers le faire il y a ko kina chite émission na biso mais lelo 20 jours ba traiter yo monter mamabe, ba traiter yo tata moi simoro mabe, ba traiter yo ndoki ba benga na façon tout de bon na réseau sur les autres tambola. Tu éviter monter ma wana ki tata moi si eza toujours na traiter na mtia mami. Na réseaux sociaux tout le monde ba commentaire de circuler tout le monde peut soit disant ndeko na bino aleka na TV o ya lobby que ozaba ndekote tika ya babia longwa ya prince o ko expliquer biso tu ba la ndeko na yebi hello c'est ma petite sœur propre ngana ko wanga nete c'est ma petite sœur propre les que tu n'as na TV 1000 fois na loba ngana babia toza papa leki papa kulutu voilà papa na babia landi papa na biso oui papa langa David papa babia Johnny Johnny akufina père akufina ba 85 86 Landrine c'est ma petite sœur propre ngana to amakila moko onyo solo baki lokuta lelo oyebi tango ya babia kufa kitoko tanga kokoma babia te personnam po bangana manike balingo pe misa komba ya te il faut pe manakimia matanga basala kina Paris na ndako ya Bibi Secret wala ndinga Paris mo bayebi ba Flori mamengi bayebi mo kimomba baloke kuna 3 semaines yo kina Paris ma ya Paris à la recherche ba café bani régie de za poto à la recherche ce qui muto ande konote ba ko tika matanga ezele pa na ete na ndako muto wana te c'est ça à part roba masa basangisa kala mso bozakana masa bo louer salimena ndako ya muto ya neli ntsakala yene zaki kota bo mama po amona makuta ba ya babia ngana ko defa babia te na ko defa pe Landrine te eza bilobela na ye alobaki yango na yebise carbon luka ye azonga ko na biso bota biso kunguniko ne ba 1800 ko na biso ala musingombe abalaka muluba ya mbuji mai ko na biso bibi anazaka pembe balubu a pembe po ba papa so babota bango 12 papa na bango mwana suka ya kunguniko ya koko na biso barumu mbeyebi gomo mbeyebi aleka na teva lobake njora koko na kunguniko bota papa biso Johnny te nandi mai famille petala aleka na TV ngala lingi landila aleka na TV yaya ezakaka babilobela bakanda ya des années ngazana impoli ya famille Landrine afinga grande sœur na son propre ya mari mama na babibish kununiku afinga ye amaka grande sœur na biso o bane libumu moko tata moko ya nanu ya babia ya koso ya nanu amaka na nous respect même jour na amaka ki na nous respect makasi nga na ko defa babia mukolo moko te na vina nga na ko defa même ye Landrine ndo aleki na nga tale longini wanga tazolo nete point nga na ye tanga na ye mo benga na kiti après mission ana et puis na ko bengete azaleki alukanga na problème na yete onga na sana bana babia ya sala yango te onga na sana bana babia asala yango te nga na ba manike na vita nga mutela nga babia na manike ya babia na zemia prince manike lo bango na mission na bino tout njora muta supportanga fa mama azana kutu alinga kabana ya babia te abenga na prince abanga na robo la bano batata bakufa te abenga na anati manike lo ba ngoti manike ti lo zo ana c'est ma petite sœur propre na ko woli sa famille na été ya boyinga promettre le famille ko banango leke chunde ko nanga sreme ku bande ko nanga jibela onde ko nanga kapanga la nde ko nanga ndeto vivant na mokili boye la msu na famille no mutakabela 1000 euros azate la msu mutu msu ali banda kabela apesa ope vie ah oui kapanga la somenga batipa ba $15,000 ande ko nanga ta kusana ngata la msu na famille ngam tapanga ta $1 azate soki ya boyinga famille nanga eza Landrine leka na TV lo bake papa kunguniku koko kunguniku commercial numéro 4 na gompa sokoli na bitokoli ne ndaku moko naza mutu ko defa te ba koko boete to ane koko moko ngana bi babota bango 12 ko na so liboso ba maluseni to za ba tatema senso ba 14 papa sonne psa 30 babota bango ebele yo bikaka biso luba neto botaka pona za pa muluba no monanga ko na biso bibi muluba aza mwana mabe aza impoli
ako manke ngate so likamzanga na ya ne fo yebisanga ya kokotela mwana te ayoko ka mwana te yaya ndeto bota maka to utaka musika leketu bomna ka lo prince akolinga na komi ndoki tant na memae na soma miliki na olongola ba nie serona nini ba pampex ezalaki te serona ba couche ba légette ezalaki te bato antu baoloba bazala te ngana ko ina prince c'est mon fils mais maman na bango abi ba bana na ye na tikeli bana na ye loka ya baba bala ete azwa bana na ye nga lelo kisinjora ngamna lakisa prince mama musique nga alobaki on a be mission nga et pas sur bangana ke ko somba prince pas na $200 donc yesu ki mutayebo ma prince na $500 auteka prince et bende ninga ke ko somba prince pas na $200 hein prince lingake te ko lekanga ngani mama ya prince iti ngana vaina prince ndako mona bokoli bébé na nga manika yebi tina bazemi bakilo manike nga mamunyo songa ya tout monde ateka muta kondi longa na komi ndokia lelo ko faire komi ko finga mapona prince o manika bimisi na internet ko faire benga mwana n'importe quoi ko faire ko benga prince te ko fi bana bana ke benga prince ko fi olomide hein prince mtakina ko luka ko fi yemoko siko na yeba kate makambu nini oyo prince ayebisa manike bana be mission na bakita ko finga biso kofinga biso manike mon prince asa start prince asa vedette te asali rien na musique à Congo asa ko apprendre akole musique chenga non pas comité abeta concert à soko se bato lamba oyo ko finga ko manke ko finde ngona via kabela gayo via zakano bien uli mushena kangisa ko wana via na biso respect ko fika mutalelela gayo respect zate na yepe atanga alobaka makamna na ye akumisaka prince asaka makamna na ye alobaka makamna ngai te akofite ya bakati la tete po bango komi so baleki na TV sambiso pour longtemps na soutenir que tu mais dérangeant yo penza comme la message au prince atindela ko teke tata mo et dérangeant makasi et dérangeant na sala prince le côté est-ce que na c'est la prince émission ake komelanga ndengwana akoma boke na bambo ke na saka na tala ke kaka na bia za mwana so na lobe ezwaye na tata na lobate pona melisa ye na mema ye na zana ye soki lelo omoni prince musique esimba te c'est manique ndoki ya prince mama boti ye lelo politaire oyandeni ozo manquer confier le kutu légende o politaire là so bangaka bongo bienvenue makanga oyande amona o so na zumwane la psito seli kambuboy mbongo mwa boy ayo finganga ala ngaki sinjoko na fingaka jibe na kenaka prison ete yanga na lobaso mabe jibeta boy be mission oyo ngaki sinjoko na sala na lobela jibe mabele ona koma na respect na mukulu na baso makamete na sa émission te na vivate donc mani ke fale kana TV ka fo afinga batu après toi bakangisa ye njora buluka ke kufa kuna ya na zota ba 300,000 appels kaka samedi kraka pamba kofi azo ba 1 million d'appels kraka ya pamba kofi tika oagene ko kufa kuna njora wako ko kufa kuna tane mani ka diembelanga adiembelanga vraiment donc adiembelanga po ongamna bimisa ba audio leketu na lo bango lelo zam émission suka no salo vendredi leketu ngana manike tu solo la te ngana manike zalaki nazo tuna e pourquoi zo finga sindi ngaza ba mesa pa kwa mayele nga audio sila audio finga non tinda te les audio restent non tinda te njora yona kofina sindi non c'est la bino 1000 émissions lokwa boboma ki tata bobo mwana ko fait que ko benga prince na mon frère prince qui o ko fa benga mon frère pas ça ko fini ko faut tu soka suis prince ko pesa ndé makambo ninga pesa ba innocent ninga pesa ba ivoirien ba gabonais ba tanzanien ninga pesa ba congolais belé ba sala ba fitiri na ba pecha lelo yaya audio ya manike zateke tozo solo la yena zo finga otina audio zo finga ngana ko fina sindi ya no tinda ngo soko fingile ke tu pala ngana otindele ke tu yule kamni yona mashida ba zo finga mabebo ya songi te isa songi te ne ba bango extrême na ba te ya songi te manika za mabe il faut à changer alanda so ya bana nae so ya prince alanda na musique nae soko azong se classe na ina azong se na ina apprendre musique bien et kozala bien lobby a kosungaye lobby osungaye akomisa prince te lokwa leke na Vodacom ayembe nzemba kofi nzemba fali nzemba batu akomi star non asa kutu ni ata vedette po abeta kana musique te na musique après c'est beta na mokili te oh ba ko craquer le prince prince ba na ko fingisa biso boy muta fingisa biso za prince
le 16 janvier tanga gena luka Kofi Mudenga ki sinjo kana zala te bazaka na landry soko yo kama solango via boy na ye okota problème ni biso to fingama biso soko na bena ke ko bakisa pati ngeza scandale batu tu bozo landa mani ke mama zolo ba na Congo ha mutu akangisaka mutu ndabi misaka mutu bato tu mani ke azolo abimisi bubulu yondela azana mbongo lokola Kofi azana relation ko leka Kofi Monica même samedi wana Kofi a soit millions d'appels de vidéos et combien ko kufa ba prophétie ba comme bima ba voyaka ba comme bima na moni liwa yeah toi pe ba tu sinde pas ça mutu toi mutu même samedi yo mona que moi ne je entends zolo baké ba 500 $, robosani alors ba déjà ba tika ki déjà ba bioyo akufa makamna ye kraka ya pamba mutu mama mutu je comprends bien yemo sindi alongola ki plainte alongola dia samedi ba tu otanga ba kombo yemta ba bimisiete ba zata na puissance moko te ba ta na pouvoir obimisiete ndeto sabo yo so kangisi nga yo fondima poto samba na yo il faut to comme tribunal il faut to comme ba obimisote sans ba obimisanga te sans yo loba ozo comprend loba le musu ba dossier musu ezaka e umela nango bamona pena ke muto ba condamné wana ça va battre moi batali ça va mais même jour avec Cindy mutu apesa ki esprit apesa ki ba longa la plainte man na solo na cousin kuta basini na ibeta benga bi mama même maman basini balela ki babi misae boka somo tanga finga bata kufa raté tanga manika finga yaka mona akufa raté mais tanga bakangie kaka njora bina Kofi boluka ba problème akoma ko kufa c'est ça 20 jours c'est bon lelo siko Kofi Olomide mbongo azana ngo soko baki akuenseye bato banga ba yate bana mbongo te ezeleka likambu azu ba pele belé uti parti par là na niveau na yo talaka katika weza muto ke kufa ne ko na tika na ye ati ko tsaka bato ana fula ka bango ke bango de ba BBC lokuta de lobby lorsque na kaya nande yaki babindi kambu ya mbeli babi fali pas tata moi sur mon niveau oya ko publier na tina ba réseaux aza mineur aza ya mwana na za assassin Jojo bolo bali kambu parce que esalama kité bolo barango parce que esalama te kende na commune na biso o mona plainte ana oyoka somo so na kena ngona tribunal bana na commune na Kinshasa kuna ana sa prison yanga na zalate ngana kenda prière donc nsambe pena sala mwana nga da Chris a telemika ke luka mai ndeka kidoka telemia ana akochi na lupango bazaki na mutu ya moto yaya ana za mbinga moko te aza soki ndeni te oyo lupango nanga na panique ndengwana sambeli annoncer lote panique ezalate yaya ndenga sambela ngane so mama bango ba njora na porter plainte na za prête ata siko apporter amonde bakanga mwana ye aye alukanga na luka tantina za azate bongo mwana naye babi da crispe azate ya mwana ngazaki na veranda nzame mutalongola ye mutu ya moto zo ebisi bato bazali boso nga bakanga suki mama na bo makile tanga mwana depuis tozo na moto na azo sur le téléphone na keko na mbeli entre mama na mwana ono ngona kana chubi so muta kufa so babomanga zo niveau to ana intérêt ko sala ana likambute so kaza prenetement ni kaza prête à porter plainte amoni ba kwa mwana Paul nga bandalunga na mbeli aya oba samineni ana aloba oba samineni esa kuna esa la commune abine yaki na mbeli nde tata mwasa chubanga pa kansa mama esa na mbeli ezali yeboka sambi bongo ezali yaya est-ce que ana mona mukibonga ko paniquer quartier na ngala lupango nanga na otuna absa mashida na yebite ano mona mukie ano 16 à 17 ans est-ce que ko paniquer lupango nanga vraiment na yebite scram a paniquer bato ana mona mukie pas ça nini parce que zaki na mbeli ya omuli mwana nanga kendaki na police poto za famille yango na tiki quartier mo bimba barumba baki mwana njoka fa ke président sa boma kiyo mais na mo lokwa likamosala mitaza mwana na limbisa mani ka saka na ngai te asakana na ngai te na otala mwana babia bo asali pe loko te
eloko pe salamité nzambe a protéger biso ya molikamu pe esili nga kuna zakite na tindi 40 000 babi prend sa action dans quelque chose comme babakisi bafuta ki amande na ndenge babimisi mwana tozana kimia tovanda calme atika kombo ya kofi kombo ya sindi kombo nanga yaya surtout lorsque la normal habite lorsque la normal signé comme wana point pour signer za makambo wana te. Bon, comment signer kota kina kosola na biso koma komba signer finga mabongo moi si salité moi na masina moko boye fimo bo yipe na zo salité na yipe na manike abambi batwa amuna ninga zate sindi oya lelo sindi ya quartier latin sola fraise sindi bombo sindi chocolat ali akaba fruit na éviter vraiment parce que les kango beaucoup pesant on depuis si la pour bon on a tel lobby sur na manike problème est-ce que vous zonga na les sous au moningai na sotana ba bible na loba makambe belé na ozasuna manikete ya wuli Michel mutasala nga mabe na vanda kana nga na ndaku ne na vanda ya wuli Michel na benginga onjora prince aleleli asa so ba concours oyo ya ba Vodacom soki lelo makamne simba te nga na mama ba on to swanaka yango na kendaka ya wuli Michel ni to boma moto mutazunga kaka na internet ko finga nga izalaka manike yesu ki na olobela mwana manika finga mwana nga pamba mwana nga lo ndumba sheta mwana nga ndumba obisa mwana nga ndumba sheta mais yebana ne nyonso bazana mwana diplôme azatate nga mwana nga lelo a continuer na revera kimi abaka sa droit ngo wapi abi campus musika asisa déjà na fasika bazo continuer face à droit nga mwana nga maela buta mwana nga mwasi na na bakoko na nga après 10 ans na zuko kwa mobali na plaisir au sakata na botaka mwana moko na mokili ozoko preta mwana nga binga mama fona continuer chik manika respecta mwana nga da Christ sono ba mama prince boye parce que aliko mona prince lokola akoma ba innocent babalume prince akomete na niveau innocent azana il faut apprendre belé maman ni a pese chance maman eza diamant na eza or na ngata prince akomina ba million mona ngate yana décider poko finga moleke tu na finga mi na téléphone nanga zo niveau ngana ke somba téléphone mususu ni na zatu na bangoti na somi téléphone mususu na komi na numéro c'est la première fois na komi na troisième numéro na vie no ba finga nga botenga ngando kia prince prince ngana mema na toro nga prince ngana mema na mema ye na mesake miliki na somba ka miliki ya to utaka musika poto koma boyale kecho bomu na kateke muta kolimba monko bozo finga na bloquer première fois na bloquer ba 300 personnes na ba minanga na Facebook bozo finga likambu muta pelisi moto yemo ko prince yemo mutakena ko sa mama na bango buzobwa o mama ko fia bengani nga soka bakisaka nini yenenge via bengana ete ya mona ko fite ko bengana ça sortir de ma parcelle ezaka kana ko yamba nga yete na boso so lobi via boine lobi Vodacom ko mandenge mama Vodacom ezalaki yango pe makamu pe esili nena zabo émission suka mutu ayate puis to continuer marketing à légende to continuer ba conseil ko faire betaka to continuer ma so quartier la terre c'est-à-dire que so la ali susute en tout cas nzamba limisanga na boy na ba presse na boy na presse na ana edinga mbeli ya so kutanga nga chubanga na kufi ero alinga bimate baba bambe brick na barumba kufi obo ma leader soki achubenga mbeli bona kufi umwana nga kufi est-ce que ana bimana lupango na otuna yo ana uchi musikati ana uchi bandalungwa eti barumbu ngana bengisa kieta mona kala kuna monya na video akola tilo na mona keta na mona kala onina mona depuis matanga babia personnam na mona keta ya respect zananga na tata mo sabane soki na zaka tata mo sabana na etene manika solo bango na television ngamutayela ngai babia yemtayela nganjora oyo mwasi alobi azana zemba charge na yo babia apart kindeko masananga nezaka na famille mutu na mutu azaka na masana ye nela nyela biyo kuna bebe bazaka oswana oui moi samba kutu baswana le bebe balali mbetu moko bakuze bandeko yanle kipe boswani lobi bo bandeko bobongisi ngane to zaka oswana ka pona vie nga grand chanteur grand musicien via koma kinona zaka osepelate tango via tiki biloko azaka mela via komi santé kitoko mamutu abalani na mwasine obazagine alima nga kufina maboko naye et puis manika tika ko bake basadi 17 ans na babia ya calculer yo yebiti nga balinga na 2019 aboti prince na ba na 1999 aboti prince na ba 2000 awa yena lima babani na 2008 bani ko bota baba bijo naninga kenangola iye pe manika so bota na soda na papi mwana suka tom parce que basadi 17 ans na babia wa poni kaka kombo ya muta kufa akope mate ba ona balandri
bakotika grand frère na nga babia apema na kimia te. En tout cas, les questions naza sunanga na makamaloba mingi te. En tout cas, atika kombo la Kofi, atika kombo nanga na suna problème te. Pena ko pesa so ba réponse au te. Pour on dirait fona sa makamnanga, to mika manique banda internet. Banda internet. Ata na sanya nda kunete. Alex sonda kala la. Ndako na ye ngo ndako na ye. Tota ndako ye. Tota ndako la. On est lokote. Sala musano kitoko saka be mission normal okenda ba poto loka ba poza kana susa poto chako sakana na kenda poto akenda te yana sana poto batu bana poto ba so ba photo wa kiana poto akenda te manika za motema mabenga bomi via prince. Merci trouve déjà na suka ya émission na biso. Merci na Sia Moulex Aigle Noir motema Belinda Kim. Merci aussi à maman Nathalie Fiki pour motema papa Paul Fiki pour maman Aline Misha motema ya papa Misha. Oebi vienanga Paul Fiki pour Paul Fiki pour Misalande. Première fois nakoma na Istanbul va benga na ba fendeze na lala. Ta na kutengi na vietika. Tika yango yepa Misalande agence Yassir FBT Misalande madame maman Nathalie Fiki. Maman Nathalie wa maman Abiso. Maman Nathalie Fiki pour en tout cas na pesi mbote na vie na Bruno Lubika. Bruno Lubika mbongo propre mon grand frère propre umela o to kapena mbongo ya propre ve Bruno Lubika en États-Unis na pesi mbote. Et puis na pesi mbote na toto bonga bokulu kana Istanbul na kasi bato Istanbul na kanisi Oji Manitu na Istanbul na nisi Baby Black papa na Joyce Emesao na pesi bato tu na Istanbul mbote. En tout cas makameleki na Istanbul na zolala te 16 na Istanbul te na Turquie 16 mana penesa linga pasi ba Turquie le to koma ba famille ba sergent au moins sur la bien donc batunde ba kufiana ezaka mama nzambe quoi. En tout cas yana ngair Robi veut ma display en couleur dans le fort. Il y a Jean-Jacques Panyabougar à Genève. En tout cas, Bakofi Fil, Bakofi et tous à ce qu'on concentre dans les chants. Tous concentrés dans le tempo na biso, na mamia Kofi Olomide, tous préparer les bino. Deuxième volume, Zoya Kalamingité, Banzema ba maître avocat tenu moi besoin ba suka na ba chanson Zoya, mais to consommer na ba ngwenya, ba olala. Ba femme, ba mbembe, ba BMC. Moi mon kioko yemba. Merci na ba abonné tout pour l'Ingarabiso. Merci à LK Lionel Ekambi. Merci na ba Djogo tout Yamboka Chancel Mbemba. Je vois aussi Zadio Kazadi. Je vois aussi. Ba Marseillaise. Ba 22 ans. OK. Na pas Marseillaise à Makila, na pas musu na petit frère na Ilo Métal. Na pas la France pas na comme ça comme Marseille. Je rentre au petit Paris na après 12 ans na kata OM donc to gagner kete. Voilà, merci aussi à Koulembombo, na pêché beauté Oscar Marie tout le millionnaire en kilote. Ben bon c'est Linga, c'est Linga Bino. Venez jouer au Bino, oui maman les jeunes ndambo. Et puis la pêche à Batulanga mon beauté. Samuel Toyo Kanga bien. Nanunga na linga boyete. Ah bon? Nanunga na lela boyete. Ah bon? Bolingo na yo na motema. Ah bah c'est légende. Nzambe Zamba sali grâce Monsieur Moni Muteba Nzambe sali grâce Zamba sali grâce Monsieur Moni Kidoka. En tout cas Boka Nzema légende Boka Nzema légende Samuel Eto Samuel Eto Opa légende Samuel Eto Cindy le cœur madame Samuel Eto chapitre ba synthèse. En tout cas merci beaucoup na ba fanatique tout ba Kofi Samuel Eto Kofi dis-moi tu m'aimes Lili Musoma pembe ya farine. Esalelanga gato ya soki batekisi yango kabelo mena soma na planter pesanga i pouvoir yako benga na bafiti na course à love. On apprend la carte légende. Na yebi nyoso na yebi langa batune bakota kota bayoka légende. En tout cas merci na ba Kofi Fi, merci na ba Kofi ba Binjora. Nyoso ba sala Kofi ata basangani biso to aka ba Kofi Fi, ba Kofi et. Biso bozaliwa Kofi lelo te bino mo bokende. Kofi lelo te yaza nzambe. Yaza nzambe po sali bolamu ebele.
yaza nzambe folo yango monika ka chance za na 66 ans ndula boy siksa boy ezala te yango quartier la tete lelo ezali ba omba bola muka courage ba koboy bola muka ba aso Ferrari lindalala bino tu bola muka chef na so volcan bola muka bitumbeza makasi ba kokate po kofi ba banali ya bitumana kala mutalonga kofi olomide azate lili musomba ya kalutichi yebi na lila forme sœur chérie passas mukeni long jambe yebi na lila forme Nicole Babale ma fille chérie yana Rico Jenny Chamuna Jimmy Bella au patron Jimmy Bella au prêtre le qui a présent d'homme dans l'île Njora Bella Kapska pangala l'homme la Rolls l'homme la Ferrari patron na ila bino tu forbo za be côté mascotte ya côté mascotte yebi na ngako mingi Kofi yanga Kofi ya bino allez merci beaucoup Congo Liziba TV, pour plus d'actualités, abonnez-vous.